Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend à Airbus, pas besoin de Talabiso. Merci Nabino sur abonné au message à côté Talabiso. Merci, bonsoir à vous. Et aujourd'hui, Mukola Lelo, Bozotu na Tozawapi. Et Lelo Toye Bongo Awana commune Yangaliema et quartier, précisément dans quartier et Punda, quartier Punda. Iwa Pitoye, to l'Axabino va venir à quartier Punda. O to mesana Robenga Lalou. Donc tout ça on a prince à Lalou, mais Lalou n'est que dans son maison quartier Bangou, Ngambu quartier Punda. Donc tout l'acceptation va venir à quartier Bangou. Merci et une équipe technique, ingénieur Auguste Kan le Moulouba le plus civilisé du monde. Et merci Nangamoko Papa Sanon Bosoa caméra, Ngai Nabino et toujours continuer toujours ma polo. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Allez, check. Perfectionné, Makambo Toboya Kilobi, merci et binotou vos amis bozo talabiso à travers cette émission et merci nabino nyonso bo mesana kolanda biso bo mesana kotala biso awa et na chaîne nabiso 3 Exa Production TV et merci na émission nabino et les artères et de Kinshasa et chers internautes awa toza bongo et nabaveni ya commune Ngaliema na quartier et bipa iwapi Tozo lekisa l'émission Mokolo Lelo. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission. Merci na baboni la biso tout beau la biso. Merci Nabino tout bozo la biso et partout et vous êtes dans le monde et tout le labino fort, on est ensemble et voilà donc toujours le cas et toujours la Sabino bongo ba veni o eza bongo awa balinge kaka ki banditisme pe ba via kuta dire merci Nabino tout Botalabiso, merci Nabino tout Bozolanda Biso, partout vous êtes, Bino Bolanda Biso Boana France, Bino Bolanda Biso Bozana Canada, Bino Bolanda Biso Boana Miami, Bozana États-Unis, Bozana Texas, Bino Bozolanda Biso Bozana Europe, Bozana France, Bozana Paris, Bozana Suisse, Bozana Allemagne, Angleterre, partout Bozali, Bozana ba Norvège, Bozana ba Afrique du Sud, Bozana ba Zambie, ba Cameroun, ba Sénégal, Bino Bozana Nigeria et voilà tout petit Bino et ba Mbote et belé est trop. Bishopé toujours continuer toujours et Kolaxabino quartier Punda. Un grand merci Nabino Bagnonso Bozo Talabiso. Un grand merci Nabino Batunyonso Oyo Bolanda Kabiso Pe Bozolanda Biso à travers cette émission. Il y a Mokolo Lelo, il y a quartier Punda et commune de Ngaliema et voilà toujours
toujours Koba. Donc voilà, et toujours Koba Kaka, toujours, on est toujours mais ensemble avec vous. Un grand merci et Nabino Batunyonso, Bozota Nabiso, partout vous êtes, la Pesibino Bambote, et il y a trop dans les Labino tellement, il y a trop, Boza tellement belé, et pourquoi pas, tu peux s'amoter, et Nabiso, et famille Libota, et communauté 3 exa production suivi tout le labino tellement il y a mingi pourquoi pas et tu peux s'amoter et na papa na biso Gai Kalamabi aboma soldat et molongani ya mama bijou mabuta depuis mboka ya Irlande tu peux sibino ba mbote belé couple moko kitoko depuis mboka ya Irlande papa Gai Kalamabi na molongani na ye mama bijou et mabuta tu peux sibino mbote à travers cette émission et pourquoi pas tu peux s'emboter lisusu ya mingi et na papa na biso Paul Mafuta depuis Hollande tu peux s'emboter papa Paul Mafuta depuis Hollande et tu peux continuer. Koleka molimo santu ona pesa bango nzambo ya bongo ye kalabiso batutu ikoto sanzambe kalabiso batu asumuleki. Merci et na papa Paul Mafuta depuis Hollande et Topesio et Mote ya mingi et pourquoi pas et na papa na biso Felimbungu Felimbungu depuis France mon gal ya tongo papa Felimbungu depuis France mon gal à tongo te peut sur bambote belé pourquoi pas na papa na biso Gervais Luboya depuis Royaume-Uni papa Gervais Luboya depuis Royaume-Uni et te peut sur moter à travers cette émission et pourquoi pas et te peut s'emboter na papa Guy papa Guy et voilà papa na biso Guy et na molonga na ye maman Marie-Louise. mosali na nzambe ntango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Merci na bana ngalie matu oyo bozolanda biso partout bozana ba pays nyonso bozana ba mboka bozali vraiment oza mwana ya quartier oyo quartier Punda awa na ngaliema oza mwana lalu et tikela biso commentaire ozolandela biso depuis quel pays et kosala biso bien tomona bino vraiment et bana ya quartier oyo mpai bozali et tomona bino ya mingi voilà et merci beaucoup. oyebi malamu la trahison est une intelligence avec elle
une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzongana yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Partout Bozali et tout le labino tellement trop et ba chérie a bien, ba tonton a bien, au bolandara biso, ba papa na biso a bien et ba maman na biso a bien et tout le labino tellement il y a trop, on est ensemble et avec vous donc toujours continuer. Voilà. Merci beaucoup et toujours pe sabino comme il y a venir et voilà au prince voilà prince yango etikali. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, merci chers internautes, merci Nabino Batutu Botalabiso, merci et Nabino Batutu Botalabiso et on a profité et te fait sa moté na maman Marie Chérie Moulanga. Maman na baby, maman Augusto, maman na Jido, maman na G-Live. Et te peux si au Bambo Théâtre et on est ensemble et avec vous. Et voilà. Et toujours continuer toujours pour la Colaxabino et Awa. Et toujours la Sabino et Awa P. Baza vraiment la culture Yakokomaka Bakombote. Voilà. Ah, tout ça, le la salle du royaume des témoins de Jéhovah. Voilà, salle à royaume. Voilà, salle du royaume. Il y a l'église témoin de Jéhovah. Voilà. Merci. Et toujours continuer. Et toujours Koba. Et merci Nabino Toubo Talabiso, merci Nabino Toubo Landabiso, partout vous êtes, Bino Babolina Rabiso, Bolina Rangai, na pesi Bino Bambote, Tribino Batbolina Rangai, Papa Sano Bakade Akuba na pesi Bambote Bele, et na pesi Maman Namoko, on a la à Londres, on a na père, mère Namoko, na pesi Bambote, Ebele, et Makari, voilà. Alors tout ça, na Avenue du Congo. L'issue me commande en perfectionné. Makambo, toboya kilobi. Et qu'on autorise. Ah, masula kobangola kamote maye. Merci chers internautes et aux amours na Avenue du Congo et tout peu sur Moté, ah tout ça na Bongo na Avenue du Congo et quartier et Bango. Tout ça Bongo na Avenue du Congo et Oyebi Avenue du Congo, au Botamawa aux amours na Avenue du Congo et tout peu sur Moté il y a Mingi Koleka. Donc oh non, tout ça na quartier Punda. Voilà. Punda. Hôtel Melaki tribalisme lobby. Les lotiens na simanayo. Congo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe bavi ya kuta dire. Donc, tout dans le quartier Punda, avenue du Congo, quartier Punda, avenue du Congo, et puis toujours l'équipe émission Nabiso, il y a Mokolo, il y a Lilo. Merci Nabino Tubo, Talabiso, Lingio, aimer, partager, commenter.
et liker et kosala biso bien makasi et vraiment et na yo pe mutu olingi o benga biso et numéro na biso ezali wana affiché tokoyamba yo tokosolola na ba besoin na yo nyonso oyo okozala nango mpona biso tokobenga yo pe mutu oza na produit olingi balobelela produit na yo et tozoluka pe ba sponsor tozoluka pe ba partenaire oyo baya ko-sponsoriser biso à travers cette émission boya beaucoup de partenaires na biso et kosala biso bien tozoluka bino boya ebele olingo comme membre et soutien olingo comme donateur na biso et vraiment benga biso Zambé à kotika yote on est ensemble avec vous merci et nabino batutu bozota langai merci et bana quartier Punda et bana quartier Punda et on a commune ya Ngalema de pesibino bambote ya ebele à toi donc voilà. Les retours à la parole, nous êtes tous. Attends, on a venu Kabongo, donc, on a venu Kabongo et on a venu Kabongo, on a venu Kabongo, on a venu Kabongo et on a panabino, awa na Kabongo et commenter et ticket de commentaire benga biso, au botama na venu, au cola na venu, au passape ba bon moment na venu, oyo awa na quartier Punda et na venu et Kabongo et au moni panabino, to moni place moko bane koya vraiment et Salabiso si donc nous avons venu Kabongo donc il n'est pas toujours réalisé avenue Otoza avenue Kabongo. Merci Nabino Toubo Talabiso, merci Nabino Toubo Landabiso. Partout vous êtes dans le monde, parce que vous allez aux Amouana Ngalema, aux Amouana Yangalema, aux Amouana quartier Punda Benga Biso, on est ensemble avec vous et boya mo bondo, mo commenter, mo partager, il y a ebele et tout ça on a et tout ça là bino tellement et maboko yako fomama. Donc Benga Biso et commenter aux amona quartier, aux amona avenue Oyo, aux amona quartier Punda, aux amona avenue Oyo, avenue Kabongo et Benga Biso et commenter et partager et on est ensemble et avec vous. Voilà, merci beaucoup chers internautes, merci beaucoup et Bozo Olanda Biso partout déjà et toujours l'Axabino Kaka toujours et quartier Punda et Arabongo déjà Kaka l'avenue Kabongo et voilà et avenue Kabongo voilà vous avez mon mituka Zokota zo dévier c'est que embouteillage eza liboso. Voilà. Merci Nabino tout bozo talabiso. Merci Nabino tout bozo landabiso partout et bozali et tous les labino tellement trop et merci Nabino tout place nyonso bozwami oh bozo landela biso partout bozwami bozo landela biso. Merci, merci Nabino et on est ensemble et avec vous et voilà Tozoko Bakaka toujours et Naveni Nabiso et merci na papa Freddy Kalidja depuis Allemagne, papa Freddy Kalidja depuis Super Bambote Belé, papa Freddy Kalidja merci beaucoup na papa Freddy Kalidja depuis Super Bambote et Belé il y a Mingi pourquoi pas na papa Feli Mbungu depuis France et mon Galatongo depuis Super Bambote et Belé il y a Mingi pourquoi pas na papa Gervais Luboya depuis
depuis Royaume-Uni, topesi yo pe bambote ebele papa Paul Mafuta, topesi yo pe bambote ebele depuis Hollande, et pourquoi pas na papa Guy Mayala et molongani ya maman Marie-Louise, et depuis Paris, topesi bino pe bambote ebele ya mingi, et pourquoi pas grand salutation na docteur Jean-Marc Ntita Kalonji, donc docteur Jean-Marc Ntita Kalonji, et centre médical Les Experts, et Nakatia Bandal, centre médical Les Experts, Nakatia la Bandalunga wana, et na Avenue Toya, et référence station Bambole. Toujours et awa bongo na veni Kabongo. Voilà, merci beaucoup bino batu bolanda ki biso et na veni na biso Kabongo awa na quartier Punda to komi na biso na suka ya avenue et Kabongo quartier Punda commune de Ngaliema awa to bini bongo na route nationale na biso et awa to bini bongo la route nationale Nabiso, et vraiment, et voilà. Merci beaucoup. Nabino Batutu Botali avenue Kabongo, et toujours continuer, et Nabino Batutu Botali avenue Kabongo, et toujours continuer, et Tolak Sabino, et avenue Oyelandi, après avenue Kabongo. Merci Nabinotu, Oyo, Bozo Talabiso, Bozo Lanabiso, partout Bozali, partout Bozami, et Biso Petole Labino, tellement trop, on est ensemble avec vous, et merci Nabino Batutu, Bozo Talabiso, merci Nabino Batutu, Bozo Lanabiso, Bipai Nyoso Oyo, Bozwami, et Namokili Mobimba, et Biso Petole Labino. Tellement il y a trop, et vraiment nous venons bon la route nationale na biso et touti avenue Kabongo et awasiko to koti tozwa et deuxième avenue koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikoto sanzambe kala biso batutu tozana avenue Mvunza yango et bana avenue Mvunza et touti kotika avenue Kabongo awa toza bongo na avenue Mvunza. Voilà, toza bongo na avenue et Mvunza. Voilà, avenue Mvunza yangoyo et avenue Mvunza yangoyo et voilà, avenue Mvunza yangoyo tozokota awa. Voilà, tozokota awa avenue Mvunza. Donc voilà, merci beaucoup cher internaute. Merci Nabino tout la biso à tokoti bongo na avenue Mvunza. T'invite ceux qui yango et continuer avenue Mvunza. Voilà, avenue Mvunza yango. Donc za moi na avenue Mvunza, au botama na avenue Mvunza, au kola na avenue Mvunza. Au mone pa na bino, au beni biso, au mone pa na bino, au tcheli biso commentaire.
Donc on est ensemble et avec vous. Merci Nabino Batunyo sur s'abonner à la chaîne Oyo pesa biso confiance le s'abonner. Merci Nabino Batu Oyo nyuso et bonima et kolanda kabiso ni kolonyoso na ba émission na biso nyuso bo sepela kolanda ka chaîne Oyo to pesa bino pe merci Nzambe abattre la bino. On est ensemble avec vous et Nzambe apambola mabota na bino et parce que bovanda kawana pona kotala biso et vraiment merci beaucoup Nabino. Donc biso pe et to bunaka pour que bino bovanda bongo botala biso. Voilà. Voilà. Merci toujours continuer toujours na venir na biso Mvunza et toujours continuer toujours na venir Mvunza. Donc awa tozaka bongo na venir Mvunza. Donc quartier Punda avenue Mvunza, quartier Punda. Donc au monde pas na bino au tcheli biso na commentaire, au monde pas na bino au bengi biso au tcheli biso na commentaire et ko sala biso bien makasi koleka ya ko sakanate et awa Karabongo na veni Mvunza. Donc nous avons na veni Mvunza, au Botema na veni Mvunza, au Kola na veni Mvunza et te pesi mbote bipai no so joami partout joami na pays no so mboka no so joami nous avons na veni oyo te pesi ba mbote et ya mingi et ya trop et on est ensemble et avec vous merci le lingo aux la biso et te le labino tellement trop et te le beau tala, beau commenter, beau partager et beau liker et c'est ça notre force. Donc et je vous signale aussi que tout ça bon awa na quartier et Punda commune de Ngaliema, quartier Punda commune de Ngaliema, avenue Mvunzi. Donc avenue Mvunzi yangoyo tout sur l'axe Sabino avenue Mvunzi. Donc avenue Mvunzi yango tozokuba pona kolakisa bino toujours avenue Mvunzi. Voilà. Voilà. Merci beaucoup et merci. On est ensemble et Banangalema, Bana quartier Punda et toujours avenue Mvunzi, Bana avenue Mvunzi, tout le labino tellement trop. On est ensemble et avec vous et tout le labino tellement, il y a trop et voilà. Voilà. Merci et merci beaucoup chers internautes et bongo Totika avenue Mvunza et avenue Mvunza on a Totiki et Tozonga en avenue du Congo et voilà avenue du Congo et Tozonga bongo en avenue du Congo Totika avenue Mvunza Tozonga bongo en avenue du Congo donc avenue du Congo les Amulaï et Keiti Kuna et Diboso. Voilà, merci beaucoup chers internautes et bongo tozui awa et avenue Oyo et Telandi awa to koti to laksabino toujours et baveni Lulenge et Zaleli. Merci beaucoup bino bato kota la avenue Mvunza et bomoni avenue Mvunza au Botama wana au Kola wana au yebi yango et vraiment et tikela biso et commentaire benga biso aimer et liker. Merci Nabino tout botala biso et nana pesa Nabino kaba merci Nabino tout bolanda biso. On est ensemble avec vous et tout le labino tellement trop et tout beta mbela et
et toujours Lukaba sponsor bino batu bozo tala biso bozana ba flat hotel na bino na Kinshasa bozana ba activité na bino awa na Kinshasa et nous et 3 Exa Production TV toujours Lukaba sponsor toujours Lukaba partenaire et pour la émission oyo évoluer les sources de plus et parce que sans sponsor sans partenaire émission na biso évoluer vraiment malam limité. Voilà, merci. Yango tozobe la bino tozobeta mbela tozobele la bino partout bozali et boya bo sponsoriser biso. Voilà. Ah tu vas bosser un complexe scolaire janvier. Voilà. Complexe scolaire de janvier, nous avons une avenue de janvier. Donc voilà, donc avenue de janvier, donc après avenue Vundi, nous avons une avenue janvier. Donc nous avons une avenue janvier et Paris, toujours Koba, toujours l'Axabino, l'avenue janvier, tout côté avenue janvier. Et pas toujours l'Axabino, avenue janvier. Merci aux amours na avenue janvier, au Rotama avenue janvier, au Coran avenue janvier, et au Pessibino, Bambote Belé, au Monepa Bino en avenue janvier, et au Cola, au Rotama, au Monepa Bino, et au Pessio, et Moteato, Bengabiso, Tikelabiso, na commentaire, et pour ça la biso bien Makasi Koleka. Voilà. Merci. Et toujours continuer. Merci. Toujours Koba Kaka. Toujours et Awa. L'avenir et janvier. Et voilà. Toujours Koba Kaka. Toujours l'avenir janvier. Et te continue. Tous ceux qui sont avenir janvier. Avenir janvier. Et Zokoba. Avenue janvier. Merci. Merci Nabino Batutu Botala Bisso. Merci Nabino Batunyoso. Nabiso partout vous êtes dans le monde. Tous les Nabino vraiment tellement trop. Aux amours na quartier Punda. Aux amours na commune Angalema. Et aux amours na ya commune Angalema quartier Punda. Et voilà quartier Punda Nabino Ango. Banangalema nyonso. Bozali bana mboka. Et tous les Nabino trop. Banangalema nyonso. Oboza libanda mboka et bana quartier Punda et vraiment émission to dédié yango et panabino bana ya quartier Punda. Voilà to dédié vraiment émission oyo et mobimba et panabino bolanda yango na boke binyoso et botala yango et vraiment au mone panabino au bengi biso au mone panabino au tika yango na commentaire. Bon, on va continuer toujours l'avenir Nabiso janvier. Donc, ban avenir janvier. Au monde pas n'abino l'avenir janvier. Au bengi biso, au commenter et que ça la biso bien makasi. Donc, toujours là que ça bino ma part on abino, bah venir nabino, vous trouver un comment, bah venir nabino beba, ma part on va venir nabino quartier nabino beba, to quartier nabino et bonga. Bah venir nabino et beba, to bah venir nabino et bonga. Donc yom tous à moi na koto on yebi koto bien et voilà et pesa biso ba détail expliquer biso quartier na bino bongi to quartier na bino baby avenue na bino comme bien to avenue na bino et baby donc merci et toujours koba toujours continuer merci na bino batutu bozota la biso a bongo toza bongo na avenue janvier ipa wapi toujours koba toujours continuer toujours na avenue janvier. S'il te plaît, retournons à la parole. Mingi lo lenga bandi myalelo baringili sumu
biloko akolia alangwe masanga koleka molimo sa. Voilà, merci beaucoup chers internautes, merci beaucoup na balandi nyonso bozolanda biso, merci beaucoup na baninga nyonso oyo bozotala biso bandeko nyonso babone nyonso wana touti kotika bongo avenue janvier tozongi bongo awa na route nationale na biso yango oyo tozongi bongo awa na route nationale na biso numéro 1 wana touti kotika avenue janvier tokoti awa toza bongo na route nationale na biso awa tokoti sikoyo tozwa prince ya Lalou et voilà et tokoti tozwa sikoyo Lalou avenue Lalou et avenue Lalou yango oyo Lalou yango oyo voilà, merci beaucoup. Ah, tout à l'heure, on a entré l'avenue Lalou et avenue Lalou Yangoyo et avenue Lalou Yangoyo et tout à l'heure, l'avenue Lalou. Voilà, merci, merci. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi et aux amants avenue Lalou, au Botaman avenue Lalou, au Colon avenue Lalou, et au Monipan Abino, au Moni Lalou, on est avenue Abino Lalou, trouvant on est et baby to est bondi. Donc voilà, et tout ce que les bino botal avenue Lalou parce que musique est allée, tout ce que les bino botal à vous découvrir avenue Lalou. c'est tout jeunesse en élo balingi kaka ki banditisme pe bavi akuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonga na yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Ya Kanayo. Ipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole.
Merci beaucoup, merci. Merci, chers internautes. Toujours continuer, toujours à en avenir Lalou. Et toujours continuer, toujours en avenir Lalou. Et merci, le Longue Bozota Labiso. Merci, le Longue Bozota Labiso. Et bon, awa, nous avons toujours en avenir Lalou. Il paye wapi, toujours continuer à venir Lalou. Voilà, merci. Toujours awa na veni la lou. Merci Nabino Batubota Labiso. Merci Nabino Batubozola Nabiso. Un clin d'œil à docteur Jean-Marc Ntita et Kalonji et centre médical les experts et na commune ya Bandalungwa. Toya et référence station Bambole vraiment et kuna batu bazo ba soins médicaux ya kitoko traitement malamu ezopesa makuna na avenue Toya et na commune ya Bandalungwa et référence station Bambole et centre hôpital et centre les experts et pas ya docteur Jean et Marc Ntita Kalonji. Voilà. Voilà, merci. Voilà, merci. Merci Nabinotou, Bozota Labiso. Et merci. Et Boza tellement belé et Bolanda Kabiso. Et Tepesibino, Bambo Tebele, Papagaï Kalamabi, Aboma Soda depuis Irlande. Namolonga naye, Mama Bijou. Mabuta couple mora kitoko, pourquoi pas taper sa moté et na couple mususu ya kitoko et couple na biso ya papa Guy Mayala et na molonga naye maman et Marie-Louise depuis Paris et pourquoi pas na maman na biso Wivin Lukunga na Suisse, maman na biso Wivin Lukunga na Suisse et maman na biso Wivin Lukunga et na Suisse te pesiope ba mbote et belé maman la biso Wivin Lukunga na Suisse te pesiope ba mbote belé et pourquoi pas et na papa na biso c'est Babandona et papa c'est Babandona na Danemark papa na biso c'est Babandona depuis Danemark te pesiope ba mbote et belé papa c'est Babandona depuis Danemark et bino tout ba bolanda biso ba vrai na biso te pesibino ba mbote et belé ba papa pasteur Jean Didier Kunda depuis Texas te pesibino pe te pesio ba mbote belé papa pasteur Jean Didier Kunda depuis Texas te pesio ba mbote pe et belé à trop vraiment merci et merci Nabino tout Bozota Labiso toujours continuer toujours et na avenir Lalou et pas y toujours quitter avenir Lalou toujours la Sabino avenir Lalou comment vous trouver avenir Lalou comment vous découvrir avenir Lalou et baby to et bongi et comme bien to et baby vraiment na yo muto vanda awa za mwana Lalou au botama awa kola awa ti obimali bana moko voyage vraiment tike la bisongo na commentaire tike la bisongo vraiment na commentaire et que ça la biso bien makasi tike la bisongo na commentaire et que ça la biso bien makasi partout aux Hollandais la biso et te pesio mote moi na la l'unionso aux Hollandais biso partout jali te pesio mote il y a trop et il y a mingi voilà merci et toujours continuer et voilà Tokoti awa totiki a veni Lalou et Tokoti awa et toujours pesabino combo ya veni oh merci na babone na biso nyonso merci na ba fidèle na biso nyonso merci na bino nyonso bolinga biso bolanda biso merci na bino ba nyonso bosabona na chaîne oyo merci na bino nyonso et tolela bino tellement ya trop donc awa toza bongo na avenue Lukala donc toza na avenue Lukala donc avenue Lukala yango oza mona ya Lukala avenue Lukala topesio bambote ebele oza mona avenue Lukala topesio bambote ebele ya trop donc partout au Botamawa au Kolawa oza mona avenue Lukala quartier Punda et commune de Ngalema donc quartier Punda
commune d'Engaliema, Topesio, Bambote, Ebele, quartier Punda. Et donc, nous avons un quartier Punda, ma commune Engaliema, donc Topesio, Bambote, Ebele, vous appelez moi la venue au Lukala, Topesio, Bambote, Ebele, Ebele, il y a trop. Voilà, fin démocratique du Congo, justice, voilà, ok. Gloire, seconde gloire. Donc, voilà, et merci. Et toujours, l'avenir Nabiso Lukala. Et toujours, l'avenir Lukala. Merci, Nabino Tubo, la Nabiso. Merci, Nabino Tubo, la Biso. On est ensemble. À tout, il y a tout droit. Voilà. Merci. Toujours continuer dans le bon mot. Ah ouais. La direction Nabiso. Il y a Lukala. Avenue Lukala. Par exemple, toujours là que ça vient vraiment. On a dit koto, botama koto, vanda koto, kolela koto, botama koto. Et vraiment, au monde n'est pas nabino, salabiso signe, au monde a venu nabino, au monde n'est pas nabino. Et bien gabiso partager, aimer, commenter et que salabiso bien makasi. Merci nabino tout batu bozola nabiso. Merci nabino batu tout bozola nabiso. Bozana France, bozota labiso te pesibino bambote, bozana Paris, bozota labiso lokola et papa nabiso Guy Mayala et na molonga na ye maman Marie-Louise, bango bana Paris, bozota labiso depuis Paris te pesibino bambote belé bolanda biso bozana Paris et te pesibino bambote bozana Belgique, bozana Bruxelles, hein? Bozana Belgique, bozana Bruxelles. Bon États-Unis, bon Texas, Namboka ya papa Jean Didier Kunda, to pesibino ba peso ba mboto zana ba Texas et ozala ba Hollande, na Hollande Namboka kuna tomoni papa na biso Paul Mafuta, yazana Hollande, donc Hollande biso depuis Hollande, to pesio ba mbote belé et pourquoi pas Hollande biso depuis Royaume-Uni, Hollande biso na Royaume-Uni, wana tomoni mboka na biso ya papa na biso Gervais Luboya, to pesio pe ba mbote belé, Hollande biso ozana Allemagne et to pesio pe ba mbote belé, non Allemagne tomoni bongo et papa na biso Freddy Kalidja, papa na biso Freddy Kalidja, na Allemagne kuna, oza kuna na Allemagne et Hollande biso depuis Allemagne, to pesio bambote belé et pourquoi pas Hollande biso depuis Hollande et depuis Hollande kuna tomoni papa na biso Paul Mafuta et Paul Mafuta depuis Hollande, Hollande biso na Hollande na mboka ya papa Paul Mafuta, to pesio pe bambote ebele à trop et pourquoi pas et bino batu boza na France wana ozolanda biso boza na France et na mboka ya papa na biso Feli Mbungu et depuis France mona Galatongo to pesi bambote. Vraiment merci beaucoup cher internaute et tozaka kabongo awa na avenue na biso Lukala, donc avenue Lukala et to laxibino ba venir au Tolaxibino va venir janvier et Tolaxibino va venir Lalou et Tolaxibino va venir du Congo et Tolaxibino va venir et ça moi belé au Tolaxibino et tout ce combat toujours continuer toujours Tolaxibino toujours va venir et bon à toujours va venir Lukala. Donc merci et yom tozolanda biso ozabongo na Congo Angola et ozolanda biso ozabongo na Congo Brazzaville ozana Congo République démocratique du Congo to pesi pe bambote belé yo pozolanda biso ozana ba province wana kat a province Vous avez la province et te pesi pe bambote tous les 26 provinces te pesi bino bambote botala rabiso bozana bakatanga bozana Lubumbashi et bunamonaki commentaire moko émission moko toto sala na ba ke bambote moko esinga losako na linaki lingala ezalaka losako pa bangala OK losako et na bangala nyonso et losako et donc na bangala nyonso losako et na bakongo nyonso et kambote kienu
bakongo nyonso kiambote kieno kiambote bakongo kiambote kieno tous les bakongo kiambote kieno kiambote bangala nyonso losako na bangala nyonso oyo bazo landa biso pourquoi pas na baswaid nyonso oyo bazo tala biso jambo eno jambo enu patuka mazembe jambo enu donc jambo enu na bige bino kuna bozongi si bari azuri donc tozoyekola pourquoi pas ceux qui toke et pas baluba kuna ba wetu eno baluba nyonso topesi bino ba wetu eno donc wetu batatu wetu bamamu wetu Merci beaucoup, chers internautes. Merci, bande konyoso bazota la biso. Merci na baninga, merci na balandi nyonso. Oyo bozolanda biso partout vous êtes dans le monde. Merci na bino tout botala ba biso. Merci na bino tout bolinga ba biso. On est toujours ensemble avec vous. Donc awa bon avenue Lokala et to Koti, tozo mata et to bima voilà. Et bimisi biso awa to boyeba pe komba venir on ce que ça va Lokala. Voilà, merci beaucoup. Na bino tout botala biso bino tout bozolanda biso vraiment bo vandi wana pona kotala émission oyo surtout bana ngaliema bana quartier Punda et to pesi bino ba mbote belé bo vandi wana pona kotala ba veni na bino pona kotala quartier na bino bana quartier Punda bana commune ngaliema et vraiment to pesi bino ba mbote ebelé donc bon awa tous avons l'avenir et voilà toujours que ça nous peut comme avenir et toujours que ça nous comme avenir voilà merci beaucoup merci Nabilo tout bota la biso merci le longo bolanda biso merci et merci et banaya quartier Punda et te possibino ba mbote ebele banaya quartier Punda et te possibino ba mbote ebele bozota la biso et na mona ki komba venango na mona ki ngo bien te et ce que mukabe et avenue mukabe blomo bon et tala ki ngo bien te parce que et mais nazo luka ici ka oza bien natangela bino mais bana quartier Punda déjà bazoyeba déjà que papa sano oza na avenir interne donc bango bayebi bango babotamiawa bango bakoliawa donc vraiment et on est ensemble et telela bango et tellement et y a trop et voilà lisume koma nango perfectionné puisque sana makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli
nazalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonga na yo. Oluka, Babolie, Ya Yesu, Ya Kanayo. Ipambole, Ipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Kwa konya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango nzambo ya bongo ye. Merci beaucoup chers internautes et à tous abonnés na avenue Kinkole toujours dans quartier Punda donc toujours continuer toujours Kinkole et quartier Punda. Donc merci Nabino Batutu Botel Abisso, merci Nabino Batutu Bozo Landabisso partout Boza Bozo Talabisso et te le labino tellement ya trop tellement ya mingi voilà et tous abongo na venir Kinkole et Kinkole yango toujours continuer toujours à venir Kinkole et Kinkole yango. Merci Nabana Kinkole, nyonso aux amona Kinkole, au botamana Kinkole, au colonna Kinkole, ebi Kinkole et te pesio ba mbote ebele
Ebélé à trop. Et voilà, et merci, toujours continuer. Voilà, merci, on est ensemble et avec vous, toujours continuer, toujours. Zambé. Azoba telabiso, tozo koba toujours. Merci Nabino Batutu Bolanda biso, merci Nabino Batutu Bozo Talabiso et na émission Avenir King Kole et tozo koba toujours. Merci Nabino Batutu Bolanda biso, merci Nabino Batutu Talibiso, merci Nabino Batutu Bozala Kiwana pona kolanda biso, pona kotala biso na émission na biso ya mokolo lelo, to pesi bino mbote, to tombeli bino mbote ya mingi ya ebele Nzambe abatela bino et abomba bino et voilà Nzambe abatela bino et abomba bino. Voilà, merci na bino batutu botala kibiso, merci na bino batutu bolanda kibiso. Ne ko rappeler bino bongo mokolo lelo tozala ki bongo awa na commune ya Ngaliema quartier Punda et bon on va plutôt clôturer l'émission Nabiso Naveni King Kole. Donc de clôturer l'émission Nabiso Naveni King Kole. Merci Nabino Toubotel Biso, merci na papa Freddy Kalidja depuis Allemagne, merci na papa Philippe Mbungu depuis France, merci na papa Gaï Kalamabi Aboma Soda, ya mama Bijou Mabuta depuis Irlande et pourquoi pas na papa Gervais Lubo ya Tazala Kwana Landibiso depuis Royaume-Uni et pourquoi pas na papa Paul Mafuta depuis Hollande et pas Zala Kwana Landibiso et papa Guy Mayala Molongania maman chérie et Louise depuis Paris et peu Azalaki wana alandi biso maman Ouvin Mukunga pe alandi biso maman Marie chérie Moulanga pe alandi biso. Merci Nabino batu nyonso o botali biso benga biso commenter partager aimer liker et Nzambe abatela bino Nzambe abomba bino tout oyo bolandaki botalaki biso tolela bino telema trop omone pa na bino benga biso omone pa na bino te benga biso pe kaka tikela biso na commentaire oza mwana quartier Punda oza mwana Ngaliema omoni ba veni na bino na quartier Punda benga biso et tikela biso commentaire omoni pa veni na bino te benga biso to kozonga pour la deuxième fois et to la Sabino quartier Punda. Merci beaucoup, bye 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 bye.